Il faut falloir assumer ma cambazomona pour la première artiste Oyabima dans orchestre naé alekina mukolo orchestre place à autant na succès on a musique à Congo tisco na ne salamité ce commissaire quartier latin nini aleki Kofi lelo fali ipupa il faut contredire Kofi Olomide tu peux dire quoi sur Yango na lo baza faux et archi faux Kofi a tapé à côté petit concert en 2024 au Role Kaya Fali vieux quadre ayebi qu'il fallait les ineféri vieux quadre ayebi omoni ko bandela ko sa remix e pucha eza moko ya ba promotion ya hippodrome bango bazo kanta niveau ya Stade de France lo ezo bangisa bango na niveau na bango eza ba Stade de France te sko bazo kasango peza niveau afali boudin wana babenga afali akangaka boudin singani eza na mama na succès koleka ta mususu cham moko na Didas Arena boudin leki yango du concert afali eza na succès koleka album oyo bato basangani na succès Dynastie et bien oui monsieur ezaka wana te eza na bato misusu basangana kaka bato misusu pe bauti osangana mpona baalbum eke inaperçu. Est-ce que c'est vrai Splendeur Mbongo a livré concert dans le Casino de Paris? Oui, Casino de Paris eza, et puis Casino de Paris eza, et puis na omema 15 personnes mais bato bayeba ke omoni basali ya mike na oyo eza na niveau ya fali te neti ba Casino de Paris ba Didas Arena basali wana ce ezo mérité bapeti ya fali po bo comprendre que dimension fali basali obino bobeta bapeti nene mutu wa robeta fallait des artistes oyo na neta muso asala émission deux fois mais basali lango ba analyse plusieurs fois basali lango ta ba 1 milliard d'émissions ça fort nzamba bate la biso ka fali ipupa po actuellement muta oyo na to moni mutu te oyo osala mie keye voilà mingi nde so tamboli na ba orchestre ba karaoké ba fali bazara te na orchestre ba karaoké exemple orchestre nini oyo ok ba firi ba rebelle ba fali ba ramoke ba loko kanza pe baza muke ba Jean Koubal pe muke wana skweza catégorie mususu ya ba grand chanteur na taka série mo $500 opération ba miselanga vidéo ya fere mo bazobeta guitare azoimba exactement on a ngote zalate donc il ko lakisake aza na capacité te à part koyemba à s'adapter na bilo mususu aza limité même. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investissement Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Dératisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique. Production de glaçons, spécialiste en logistique, spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes.
Africa Elengi TV, la magie de l'info. Bienvenue à vous très chers fidèles téléspectateurs et bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous capter. Très ravi encore une fois de savoir que vous êtes tellement nombreux à nous suivre en ce moment sur Africa Elengi Télévision. Un grand merci surtout na bateau tout bas disposera temps pour nous na biso na bateau yoba partagera na bateau yoba commentaka ba vidéo na biso rosala biso énormément bien. Un grand merci à notre équipe d'aujourd'hui, équipe Africa Elengi Télévision. Pourquoi pas à notre invité d'aujourd'hui, il s'appelle Splendeur Mbongo Bontet. Avec lui, on va essayer de parler de tout sauf rien aux actualités au Italie. Culture congolaise, je pense que Torobeta Peli Solo tout au long de cette émission à faire album. Il y a Splendeur Mbongo, je suis capable comme un niveau Nini. Et puis aussi concernant Robeta Bongo la Casino de Paris. Est-ce que c'est vrai? Ou Isama Kiona, tu reçois avec Splendeur Mbongo, tu es basé réellement, concert est confirmé, bel et bien, na Casino de Paris. Un grand merci vraiment na bateau tout balinga rabiso, merci déjà na Dada Ulungu, na Suisse, pour la bien maman sociale, pourquoi pas na Drey, Mabaya, un bon tonton, il n'y a pas de comme toi. Merci aussi na Rodi Dindi, Swag non stop, mon frère et ami Rodi Dindi, pourquoi pas na Lionel Ditamba, la ponctualité dans les sons. Mon vieux Lionel Ditamba, na PC Bambota Rolanda Bisso depuis Mikilamputu. Merci aussi na les vieux Claude de Maloba, les vieux poteaux. Les Claude de Maloba, Rolanda Bisso, Sikoyo, big salutation à toi, mon vieux. Merci. Nabato tout Rolanda Bisso, rechanter ça derrière la caméra. Soit Rosa la même morale Nanga, font la Bisso Rosa là, vraiment bien. Là, j'ai dit déjà bonjour à Splendeur Mbongo. Bonne tête. Bonne année. Bonne année à toi aussi. Première émission, il y a 2025. Ah bon? Tout ça, l'autre fois émission, il y a en 2024. Ah ok. Première émission. Tout premier numéro avec Splendeur Mbongo en Afrique Elengi Télévision. 2025. À 2025. Il y a qui toko César, en tout cas, il y a un événement, un Stade de France. On les a fait. Balobi Stade de France. Ataba memi yote, il faut le kokoma bilialia ozwata kindoki ya première qualité donc monde ba kindoki ane saka olo kwa o matina posangu boye basi mokomi kala Stade de France. Oh ça c'est le fêté Stade de France, voilà. Ah bon, mais sinon santé ça va? Moi mukena ngolo nzambe po début ka ya na uti ko sala ba forte fièvre nazaki penda hospitalisé mais siko c'est bon. Ah bon, Boni orchestre et on les gars très bien, bah travail, bah répétition, oui, groupe d'accompagnement, préparation, donc toujours qui moi répond pour na ba fête a déjà te démarrer bah répétition, toujours bah artiste bazo collé bah nzembo sika pour album maison les 31 mètres. Oui, oui. Single Moussou le 26 avril, Moussou le 14 février. Ce qui est toujours retardé à cause de la clip. On a dédié à Miguel Dangote, 200 Chaba liquide. Oui, disque au Bimako? Disque au le 31 mai. Le 31 mai. Et puis que Zobenda affiche Nango au Monique est circulé enfin. Tiboso na taba date c'était mais enfin. Cette fois-ci, date est confirmée. Donc, premier single, les Miguel Dangote 200 Chaba. Ce qui nous a maligné, c'est toujours retard et ça crypté. Pour son angoto, ça en semaine. Ok. Donc, les Nzembo, il y a Souka Omutu Asombi. Poto salango mais il y a Miguel ceux qui peut battre sombi lisusu dans to banda ko baksango et accompagner album kaka quoi. Très bien. Il y a Miguel Dangote donc voilà. Mais c'est confirmé cette fois-ci Torozo a sorti officiel. Oui, le 31 mais Mboula EBTB tate déjà barozo album na bango na ba plateforme nyonso ya téléchargement mais barozo na nous 1825 jours ya créance le sala l'ingilo les plus célèbres et puis bazui single à Miguel Dangote et repère sa couleur album ba single wana. Voilà, Splendeur Mbongo Bon Tête. L'album on a retrouvé par quel genre il y a ba style au Mexico
mixé na kati album na. En tout cas na Donkey Kaka na biso Aigle. OK. Na kati album na sali métissage. Ya ba style mon a PC longa urbaine. Mon to PC rumba, to bogi pe mon to tin na kati. Oh. Donc yon timi na po batebele ba balinga autotune te. Obo yango ndenge nini donc autotune mutuni artiste tout a yembela ngo so yembela ngo te ba tso effet mais ya kombo mususu. Donc toi on a be fait mususu ba benga ngo Tares. OK ouais. Ils a rappelé ba leader rebelle ba sala ngo neti na biso faire sala ngo na Zazu. OK. Na Zazu. Asala ngo pe lisusu ale ya anatuka mwa asalela ngo na nzembo wana banzembo ebela salela na ye. Donc jamais koyemba bongo sabatia ya fait et fait pardon et fait et ça la amélioration ya voix. Donc là on y a même guitare so beti il faut batango na piste nango batango fait moko boy ezala raisonnable na mato ya batu. Ah bon. Mais lelo tout comprendre pe que ceux qui mutana besoin de ça splendeur bongo concert privé ou concert normal aux après pour réaliser ko beta concert comme il faut de bande musu ba oui na minute to zawana to beta kati mingi lo wana na mis album te mon interprétable lo avec na biso Fali. OK. Et puis na rebandeli ko yemba banzembo pe na collaborer na artiste mususu pour na pesa bango mais ezapeka yanga quoi. Ponga eutaki na esprit nanga rien n'empêche so na lingina yemba on la concert po et na artiste mususu ba mikomisa ba combo ya ba artiste abeta kana ba quartier mais ayemba banzembo batu sans kuta koma banzembo wana bongo biso siko batu to koma banzembo na mboka so to yemi banzembo na biso et ça nini. Oh. Mais mingi nde so tamboli na ba orchestre ba karaoke ba Fali bazarate. Na orchestre ba karaoke. Exemple orchestre nini OK. Ba firi ba rebelle ba Fali ba ramoke. Ba loko kanza pe baza muke, ba Jean Koubal pe muke. Wana skweza catégorie mususu ya ba grand chanteur pour bon chanteur ezelo mususu, grand chanteur pezelo mususu. Non mais wana bon musicien pezelo mususu. Mais wana au son de minimiser artiste faire. Neti biso boto wana ba bon musicien. Bon musicien affrontaka eloko tout bon na posana comme pianiste soza bon comme pianiste mais soza kaka simple musicien ko bando mona ta guitare nga na taka série mo $500 opération ba miselanga vidéo ya faire mo bazobeta guitare azoimba exactement na ngote zalate donc il ko lakisake azana capacité te à part koyemba à s'adapter na bilo mususu aza limité mais bon musicien azana limite te. Donc on a soit linga asimbelo au mobo ya salango asimbe ya on a pe Fali to mona ba vidéo na ye bebo azo beta guitare azo emba ndenge mo pe na biso o mona pe ba peta Fali to simba la guitare o beti guitare ozo yemba yo mo wa vidéo na yo zo circuler pièce mawete pareil autant moi Robino mundi mo ba détané wana beta ka yepo mona zo yemba donc voilà fabrication aussi à beta guitare azo yemba te wana te déplique pas beta guitare wemba pas mais quand moi muke bina filé aussi te ye bina filé beta guitare te. OK. Donc toloba ko meka na ko beta biso pena to pena ba guitariste pena yo mo sala album na yo mo betinet na album nanga 85% ngamo na beti ba guitare misusu batu misusu nde na monique soka tronga et pesa neti lonimo monotonie faut benga batu ba ya beta. Voilà, Splendeur Mbongo to beta na lisolo ya Casino de Paris batu orlanda biso partout tout le monde mais quand on faire comprendre biso est-ce que c'est vrai Splendeur Mbongo a livré concert na Casino de Paris? Oui, Casino de Paris ça et puis Casino de Paris et puis na remema 15 personnes hein. Oh. Est-ce que yo orosala bongo pour yo kisa baninga mutema pas si to eza pena contrat comme il faut producteur à Monakio il faut beta concert na Casino de Paris te mingi toko zala pena toko telema mingi wana te pour bato ba hôtel biso ba koma na curiosité makasi. Non mais faut faire comprendre biso. Oui mais bato ba yeba ke au moni ba sali ya mikana oza niveau ya falite. Neti ba Casino de Paris, ba Adidas Arena, ba salka ebele. Siko ezo mérité sikoyo. Moni ba artiste nyonso ba manka Fali. Ba sali wana siko ezo mérité ba petit Fali. Pour comprendre que dimension Fali
basalo bino bobeta ba petit nene mutu wa robeta tout le monde qui pas oisé quoi tout le monde a résultat te vena biso oisé quoi ala grand frère ya Fali te na tchete qui a petit frère Fali na ye mais Fali ayaki etombaki même jour na anniversaire ya Fali tant Fali aye ko fêter anniversaire na ye sko bat balinga nini comme concert à Fali omoni ezaki normal mais il est ka bien Adidas na ye le ka bien et l'équipe selon problème à batuke bazanango ba ope ba beta ba canton de Paris bato ba yaki niveau na bango yango wana so luko talisa bato niveau musunde ko makolo po waze kwa talisi na ye motote niveau mususu donc niveau bomoneli wana yango wana c'est bien bon pour na vient biso Félix waze quoi mukwa bongo monstre donc bato sko ba ndo calculer ngo na elongike nde fallait azakana il fallait bimana power il a fallu mais ok ça bon côté donc voilà ah bon voilà Casino de Paris c'est pour quand date est oui, confirmée date ko bima na après sortir pour te bele ba on dit moteur te bat ba ka sango neti black ba ka sango neti mo neti na minicho maram na loba et bima lo wa comédien azolo ba kazo ka bienté bat ba ka sa la théâtre au moins ka bou appliquer crise daep parce que makamanga na loba bat ba ka saneti théâtre maintenant ba mon album est le 31 mai ba moni après un mois ba tie siko date il y a Casino de Paris place ne ba to comprendre et puis Casino de Paris ezaka na makasi na ngamoko pété ezana ba bokasi ya ba honorable Jean-Marie Lukulas et ba honorable Zakari Bababasui ba les plus célèbres ba vena biso ba Douve Moweni la bière d'Elix ezana bokasi na bango donc voilà. Voilà, Splendeur Mbongo, je pense que l'artiste Fali Poupa, Kulutunayo, Oyo, Autiko, dans la tournée africaine, ils ont un concert où est marqué, diront, tournée à Fali Poupa, la tournée africaine. Concert où est marqué, où est Tikalion Namutu. Bah, concert est belé et marqué, mais où est marqué, plus, et ça, il y a concert à Côte d'Ivoire. Comme on a ma vidéo de nzele moi bande ko selika bino kwa kotité donc au monde apenda ke batuli banda on dirait kaka nde so fallait avec ton africain n'embouteillage comme na makadam bolinga boya mais au monde ke tokenzela mokengeli te to baluka to ke balukela nzela musupo fallait azobeta yango salama na Côte d'Ivoire au monde ke musique a fallu oyazo sala akoma komisa ba pays nyonso lo kwa Congo. Ok. Oui, tikala kozalate. Donc, biso nde to ba fallait que Côte d'Ivoire. Mais pouvoir nae succès nae niak nae et koko et comme komisa bablo mususu facile donc nazana ngana na Ghana mais na format o nazo betela on dirait nazana ngana na Congo Kinshasa. Donc makambo wana na Congo nanu salamate fallait ça et c'est l'artiste Oyo a commis ici Côte d'Ivoire local à Congo et puis il fallait attaquer kalisusu na langue na biso lingala ba ivoirien belé pe rose pe WhatsApp na ye a komelon boni santé yo comprendre de te la sola la congolais toni mais ivoirien oza bien o tourner oh yo yebe lingala wa po grâce à Fali et comme là déjà et comme là ngako nazo kasabena na sola na nzele mo azane congolaise mais nzoka ne ivoirienne donc a comme là ngapé Splendeur boni santé donc à commenter ne pe na émission na biso donc à s'abonner na pe na ba page à maîtriser vraiment lingala à maîtriser pena lingala grâce à Fali donc ba félicitations nzamba bate la biso ka Fali Ipupa po actuellement muta oyo nato moni mutute oya osala mie keye voilà. Ah bon, est-ce que la bateau ba concert ya Fali tika la raté tout moni challenge osala ma presse Fali osala ba dédicace ya ba proche na en fait. Au moni so jui génération ya ba vena biso bantoni na ba papa chéri concert à Weranson et tikala mingi na communauté congolaise. Voilà. Sko batu ba bossa na kake ba concert a werana o ebeta lelo tina ba bar ezaka parti nini na département nini ya danse kaka batu azobina rakataka hérité
ezalaka te via zoyemba soki awa yo pesinga distance bato bakanga na bango wana te bato ka bakanga pende gigi so zui génération ba 20 eza na artiste moko te oya ki obima isusu na génération ya bafali asala a contrer eloko wana azateka à part fali pende podedode podende manibodo pembe podedode. Donc tout le monde la génération fali ya ki fali no concert na ye tikali fali nde tikali so ya fali tikala te banani bazobeta ba concert na bango bazosela ngo ba challenge lokola ya fali nani o azali atombola misapi biso nyonso tomona ba concert ezobetama awa double Adidas ebetama challenge nango eza parti nini sko point nyonso boyaka kolobaka boleki fali na munoko nde tozoboya biso tango toloba boye na baargument bato tango baotala biso bazomona ke ozokosa te boudin wana babenga fali akangaka boudin singani eza na mama na succès koleka ta mosusu champ moko na Adidas Arena boudin leki yango champ moko ya lepadre na Adidas Arena boudin eza na succès. Non mais bamisia ebele yo otchaka affaire pourquoi kasi bango batiaka ye lokola adversaire mais asa adversaire te ngana loba kosangisa fali na faire eza lokola tia emana libaya est-ce que ekole jamais omonaka bou ezio kwei donc makambo basalaka donc fali ba concerner soketika la te ndenge nini ezo circuler na TikTok mais on musu pe na TikTok ça peut-être mon succès un peu différent te ezate kerito ko sanate ya fali pendo ko monango na ba parti fali mutu na ba blackest na bien au moins du concert a fali ezana succès koleka album oyo bato asangani na succès Dynasty et bien on Michel ezaka wana te ezana bato misusu basangana kaka bato misusu pe ba uto sangana pona ba concert pona ba album et que inaperçu wana par là bato misupe ba uto sangana mais album Fabregas na déplique ngana lobi na bato yonde ozobimisa bongo bato non ngana ngotangelo bakomba bato basangani à part Dynasty ya Wenge tout monde peut Fabregas a sangani na frère na déplique les inséparables bato nini o basangani babimisi banzembo nzembo na bango ekomi ata na succès ya Coco di la saute pandem bededek 8e merveille bakota dédicace et touché tina frère Michel Bakenda alobi koyoka morceau wana ozomona mutazoteya donc fallait zo prêcher deux fois donc rien à dire au moment que morceau ya concert et les albums ya bato basangani na succès donc bato misi album bakomo lukata nzembo na bango moko eza na succès ya vidéo wana mais zoko donc fallait za mutako banga tambala milliards de fois voilà, mais Koyoka Koffi Olomide Kolobake, meilleur concert il y a 2024, et ça concert il y a Ferigola na Adidas Arena. Bongo bino ondoze la via lobanine. Alobaka bongo c'est la musique. Non, na pena ravina yo on est à quadra. Bo bato ondoze la via ravina et d'après. Na bien mo na siko. Soko moni quadra lobi bien pona fali. Yeba kengana yo to yebi babongisi. Wanda koloba bien fali na sikoyo ata fali asali bien koloba te ya oke zwelo moko boye abimisi yango ne bien pour lobisa mokili mais s'il faut so monique ko faire ça on a lolenge wana yo siko yebisa biso bo solo meilleur concert de l'année 2024 siko bato ba yambe PV na biso quadra tanga lobe bongo fallait ba yebisa e acha bargument OK on mona bargument lingeza la te. Bon, ce que tu dis que l'on a une comparaison qui totally concert nini oya lo bageza meilleur concert nini Adidas Arena wana ezane abetcha ngona ndenga musique quoi ndenga omoni ba niaso e salama na concert wana so que ezaki fali mutasala ba niaso ba genre wana ba page lingaki 4 ba lo ba n'importe quoi mais loko ezaki nango kuna côté bato balinga makamwa mingi kaka bongo ba ko protéger ngo ba vidéo etambola te ah bon s'il faut contredire Koffi Olomide tu peux dire quoi sur Yango na lo ba eza faux et archi faux
Kofi tapé à côté. Petit concert en 2024 au Roleka ya Fali et là faut archifo. Ba concert a Fali to monyango vidéo qui dit en fouka. Au fallait magi dit en fouka. Niveau circula. Ce que ils ont dit monini au ebeteme na Didas Arena nzembo ya kanzembo moko kaka et circula le quoi qui dit en fouka ya Fali pour pesatin. Surtout le bas quadre sali on peut na ko. Ezaki mais nabi koloba meilleur concert na munoko. Ils ont engagé Mouto lobby mais fallait il peut pas concerner tout le monde a ba trophée à ba performance tout le monde va concert a fallu bela je l'ai ba trophée à ba performance ko bato ba leki ba je l'ai ba trophée nini totika kaka ba kopé ça ba cote ya munoko ndezo za la mabe fallait ba cote na ezalaka ba mérite et puis biso so to vanda tant to yoloba exact malamoko ezaka te loba na munoko so ba bito pesa ba argument za te so ba bito pesa ba argument ya ba concert a fali to mona ke to loba ke concert tel to mona ki ta congolais niveau ya ba chroniqueur na ba chroniqueuse niveau buzo ba bazana nango au mona un Bakali avant na TV un Virginie Manganga enfin na TV azolobake fali il peut passer la pleine arena té parce que ti omoni mindele ba télé ba pesa 3 plaques d'or tant ba pesa ki pe Burna Boy bon mona été ba pesa pe Burna Boy 3 plaques d'or oui et linko la ça soko sali plein ba mona ki pe TV na biso ready ya miss ba pesa ki yete ba pesa ka moto sali sold out ya solo soko sali rose voilà ba misuso ba beta ba concert plaque to mona ngo wapi. Non, tout le monde a été. On a fait la sincère. Voilà, il y a fallu les arguments. Et ça a été dans mon oko. Donc on fait le midi à taper à côté, soit à sali car pour nous plaire ferré, tout pour nous blesser fali. Na lobby, omoni mukolo kaka. Ngana kiriti ndeto vandi boy. Mukolo ba opesa conscience misu. Matoi, Zolo, munoko maboko comme otambola avant de bête bato en désordre. Ndeto vandika bomona ba conscience a koti. Beaucoup mo banga ba moko. Donc conscience a banda ko lobela batu. Lelo batu bazo ko sa ba conscience na bango na TV. Maintenant bazo zonga na ba parler. Vieux quadre yebi que fallait les ineférer. Vieux quadre. Ayebi. Ah, bonsoir à Guinée-Ferré. Na peso exemple. Na peso exemple. Vena biso le padre ayemba insecticide oui. Na quartier latin. Yo qui place à Bandel ici ceux qui JR chanteur wana. JR 33. Est-ce qu'à Bandel nzemba ferré? Non. Pourquoi? Pour na yo. Ako Bandel ici ngote pe ko sa na ngwe logote bato amona ka Bandel na e kena ngope ka boy. Faut que Bandelisa chanteur wana epucha, faut toucher unité de mesure ya musique à Congo pour lobisa mokili. Non balobi ke a contribuer au moni ko bandela ko sa remix epucha. Eza moko ya ba promotion hippodrome. Okay. Soko tali ngone longi mususu e lobisa mokili batu ba attirer attention na hippodrome. Si tangu déjà mutozu et pucha respecter fallait atambala 1 milliard. Ah bon. Non. Et pucha ko zo ndie monini lobisa mokili. Te balobi ndeke Kofi Olomide a eu décision ya ko pesa ba secret a pesa fallait pour pas apesa ngo siko pa JR33 cette fois-ci. Et on m'a dit ba remix et banzembo fallait interpréter ba solo vocaux au fallait pour pas interpréter habité peut-être c'est quand on go la nini bato ba otala biso ba comme la biso na ba commentaire on fallait il faut pas fort moto ba interprétaka yenda bangisaka falinde azo bangisa moto interpréter. Mais moto ana zo interpréter ata ba bandeli mokili article la ko yema jamais nzembo place fallait azana coin à interpréter ngo. OK. Baza ndenge mokote. Donc elinga relaxa ke fallait tonga kinzela na quartier la tacha ki brick na ye. Tanga tie brick mutalo balala na chambre fali wana. Zwana dra fali wana. Bilamba na tika la tango. Tango abima sko bato ba oh même o ba pantalon fallait abandola lela awati. Mutumba moi zo mona référence sauf fallait tika ki référence te il fallait dans les seuls musiciens ou tika référence Yamakasi référence certifiée monétisée c'est Fali yango moni Fali akoli moi kana quartier latin lelote de génération à génération so vieux quadra zaka na bon moi bato abanda ko yemba ka biloko ya Fali tout le monde a na ba réseaux sociaux et circulaka awa yala densona
Et ça la chanteur wana. Oui, oui. Pour Aza chanteur, il y a technique. Nani a évité que vieux quadra banda quoi ça déplique. Oh fallait modèle inini quoi. Biso ne sauta la vidéo. Fallait vraiment zalaga quoi. Oh fallait modèle inini. Donc au moment que Fali Azabo Aibo Yemba Aibo Bina et puis Nzamba bakise la au pa banda ko lukana vi mbongo. Ah bon. Ah Nzamba bakise la sous litabisi sous ya succès. Mais waneza façon il y a reconnaissance envers Fali, tu es juste pour ignorer soit que diminuer artiste Fali pourquoi tu es ko diminuer il faut Fali assumer makambo azomona pour la première artiste oyabima na orchestre naé aleki na mukolo orchestre place auta na succès o na musique ya Congo tisiko na ne salamité musicien moko ya JB o abima le JB na succès nani atombola misapi mais tant yo lo baboué tolandaki Fali Koffi Olomide na bosolo oui bi ata batunde ba tanga Abraham mignon pour ba adopter it OK akoma petit frère ya Fali pour pas da petit frère a Fali depuis BCBG papa Chéran ni ataka suspension mo boy po zonga Fali mutatombola téléphone na ye bazongi sakaye siko soki kombo nezo za lelo mignon Abraham pour yemora yebelaki déjà que akende Fali a adopté nga sikoyo Fali il faut assumer makambo ya zomona lelo ndena lobi aza artiste à liboso alonga na orchestre moto a surpassé leader et orchestre place à Outa on a Congo jusque là son abi musicien JB lelo azate ce commissaire quartier latin nini aleki Koffi lelo Fali ipupa aleki Koffi na nini mais quand on repère c'est la différence aleki Koffi na nini o Fali asali Koffi asali tozo mona Fali azwa ba disque d'or certifié na Snap ya solo Fali azwa ba disque de platine Fali azwa ba trophée et Afri Makutu asakana na ngona habité sauver en zango ba 18 so ba 23 so ba combien moto a voyagé en Afrique na né plusieurs fois abeta ba tourner mutazui alongoli musique à Congo so ezobeta na France biso to bika so mutake France directement ba to abeta na Paris fallait à côté en Lyon à côté en Nantes à Italie à côté Milan ozomona ke soko kende ba Allemagne omona ba Germanie wana azokota donc azui musique à Congo alongoli on a frontière mo bo place telemaki azui a pousser yango oyo père naye toloba kutu lelo kutuma papa Chéra loba papa na musique azalaka te toloba mentor mais ngana landaki ba dire Koffi Olomide o lobaki po motale kae faut ayeba loba na français très bien habité soit ça la légion nani ay artiste belé bazalo na promo loba français jusqu'au est-ce que français na musique ezelo moko na wana ba dire Koffi Olomide abi anglais ko loba te na bien totika kozala ba complexé peut-être Burna Boy aibino le ba français te ako Burna Boy pas koza bourrique mais toye baté pour déjà zo le ba langue mauvaise internationale anglais on comprend très bien siko nenga international wanda imba musique ni en anglais peut-être Koffi Olomide ko le ka Burna Boy na mayele siko to so ka anglais ne wana to coller to le ba legi Koffi. Je pense pas. Réflexion wana na moni yango moi mystique. Ah bon. Trop bas. So to na français Fali lelo alobara français. To confondaka te tonalité topé accent mutu mususu azo agoza na accent bien mais na sima accent wana na problème avec na bala. Mutu mususu agoza na accent direct ya so ya danger so ya ndeni mais tango aloba français zo mona kazo respecter ba article. Fali lelo akoma koteta français et puis nani yango ayembaka ba nzembo urbaine na français mieux que Fali na lelo. Ah bon. Tout mususu ayembi nzembo na français mozomona ke a continue à s'adapter mais Fali à s'adapter na musique urbaine so ayemba français ozomona lokwa mundele. Ah bon. Oh là-bas yo kanze mwana oh là-bas mundele. Mais lelo torolo ba ke Fali pour pas manquer Koffi Olomide na carrière à Koffi. Non, vient abiso quadranda zo manqué Fali.
vena biso yemoko misui sakane mutu pamba Koffi Olomide aka na 2 personnes o soki akangi bango ka boesili via zui sous makolo mususu ezaka Didiston na Fally Ipupa Didiston na Fally Ipupa soka sangisi so azongisima o déjà zaka na ye mama na biso sindi le cœur respect so ateka trio wana c'est du poison on a ce qu'on monise comme munene ya quadra. Voilà. Parlons maintenant Stade de France. Est-ce que c'est bel et bien confirmé pour le moment Bandero Bisso il faut nous avoir clair hein et ba Gaulois ba lobi qui date ya Stade de France exacté za makiona babi bango bazo bimisa calendrier na bango la dans quelques jours et au bang ça té est-ce que le pango déjà ezarana mbwa moko déjà kufa na ye pour la stratégie moyibi azolinga yiba mutu mo abimi na lupango amoni ba miyibi ebele azobenga fiston kangambwa donc pour abangisa ba miyibi ke mbwa azalaka mais muyibi moko ya quartier ya kala yebi lupango na mbwa azalaka sute déjà kufa mais ba ça c'est stratégie pour muyibi amona ke mbwa azalaka na kokota na loengete eza makambo o bagolo bazosala est-ce que vous pouvez bangisa mutu eloko ezosala bango nga na yebisaka bango Fally aza mutu te bokoki koseka ki o kiriti bakomeme poto te wana eza lokola bozosa nini oyo lokola botage Fally mais musicalement parlant très bien o Fally akomema Splendor te o Fally akomema Aïda Pembe certifié te o akomema Mino Abraham te parce que bozo target ba message ezoye pa na ye akoyebisa bino sko bino tembe tango mona keriti na aéroport na vidéo na Fally okolongwa wana okolobelo mususu loba bake bafo bapoto ya lelo toyebi bango ndenge bazalaka ba changer maloba siko nga nazo comprendre bango bakomi siko mutema moto lobby Stade de France c'est Fally yé moko lobaki afandi ne silence comment bino bokomi pressé lokola donc souci na bango moni eloko bango bazana ngo posa ezate date eloko bango bazana ngo posa eza silence wana éternel. OK. Stade de France ezalate po bango baloba kaka boy. Le souci ba bolo eza Stade de France ezalate. Stade de France ndenge bango bazo ponga mo pe lobi na kota ina page Stade de France. Oh, okena checker. Skoyo nanga na bangi. Papi puis la biso aigle ça mystique et loko ce qu'on a soit un stade de martyr de Congo on attend on sko libanda na comment calculer na ça ba angle na bino fallait comme grand déjà mutuko signé déjà loko boy naza sécurité ki alala ki ala muki al Stade de France fallait amimoni ke akoki azakapa yango nga na lobaka po okoma grand soki mwana botami aza rovanda pour appuyer na taboye il faut tela ta jouer liboso pour ça la boye donc lelo Fally sokaza oaza pour alingaka ko simba biloko peut-être eza na taille na été tanga ko sala ngo ekomba mota ina ye la vie c'est comme ça donc bango bazo kanta niveau ya Stade de France lo ezo bangisa bango na niveau na bango eza ba Stade de France te ce que bazo kasango pesa niveau Fally peut-être Fally azomona soit fongol ne billetterie dans 3 mois Stade de batwasom na non balobi babi bozo kosa balobi bozo kosa eza mankiona date coûte ezate ya Stade de France ya Stade de France babi 2025 bandimi te burota date borobeta na Stade de France bazana nzala ya Stade de France wana neti ba vena nga ba Marius l'inamovible ana posa somba ba billet ba vena biso ba nono Blaise Makela bana posa ba somba ba billet donc ba bazolo ba petit vient na ndenge ni na bibo sala calme mais date ya Stade de France koleka nango te soki raté fin janvier tant sous début février billetterie fongwami boyo mona ete ke vena biso zacle momoni pe omoni pena vena biso sous le kauka bakangi photo na bedashu na poto bakesala nini bakale date non qui va tomber sur le bio producteur et Stade de France et Abedachou c'est vrai bon so les Abedachou mais ils amabe ba on peut pas comment na niveau Abedachou à produire bango ba aussi Abedachou a tie paquet na ye na bien pour nini so Abedachou a lobby à produire concert nde bomo na ngokolo tanga pesa ka batu ba mbongo ba yembela ye ezaka kolote
bato batika kimute mamabe base la fali abimisa date à Stade de France pour tembeza lisusu te Stade de France ezai kokang na bien Stade de France atabo lali bolamuki soki eza ne loko oyo fera ko mekate za Stade de France mais ameka déjà yo arena sort eza nini non date ou makala mingi te so eza ne loko oyo ya ko mekate eza Stade de France donc pona yo fera aux alens fali so à Stade de France et loko bat baroyela eza ba formule 7 ta ba nationalité mususu baroyela bena tokos baroyela bena tokos nenge kota batu tokos 1 tokos 2 tokos 3 donc ne kota batu yango batu baroyela ba congolais nde baroyela formule 7 na bango bazo ba médaille bazo ba mal accompagné donc Stade de France wana kangelo ko na biso kerit via ko retourner ngo donc pour yo moni soit si Stade de France nde soit ko beta chita si ma double Stade des Martyrs balbe moni oya mwesi la terre balbe moni Stade des Martyrs boya ba beta kuna non et côté via ozongela ngo beta yaza homme de parole ima mbwele raté yaza ne mobali atembe babili solo États-Unis pe bolo baralisu te est-ce que ba concert wane ko beta maka vie déjà ça a pour ça ba argument après ça ba raison tinani ba kendela te kaka ye moko lisusu ozonga dépasse la vidéo ba pona ba place est-ce que azonga lisusu peut-être mukolo ozonga eza mukolo mama place a robeta siko yango na lobby fali kutu azwaka téléphone ya sali vidéo panzani taka fali az artiste oyo na neta mso sala émission deux fois mais ba sali lango ba analyse plusieurs fois ba sali lango ta ba 1 milliard d'émissions ça fort omoni donc Stade de France ezanango bat bala na bango pongi tango affiche bima bat ba ofanda sko ba Lucas ko méthode mususu azobeta nango mais egotonda te monde ba comment ah bon voilà Splendeur Mbongo je pense que l'album nous peut robima là aux artistes et musiciens aux charpentiers et puis na moniona Munduki les accords Munduki je pense que trop nager déjà vers la fin il y a émission na biso mais na otiki le plateau to kabana na nzembo moko oyo eza comme chanson promotionnelle oyo robima ya liboso na album na yo bato ba rolanda biso ba découvrir elongo na yo merci déjà quant à moi j'ai sali déjà Gesha Mungani et Filia Kapai na pesi bango mbote place ba Rolanda biso na minute pourquoi pas na Ami Maninga depuis 001 un grand merci aussi na Hervé Lukusa un Canadien depuis maintenant à Canada merci aussi na Megra Mangwana les banquiers bon séjour à toi na France Splendeur bon ali toka bwana ça fait ba mbote déjà na pesa mbote na les boss junior Kwatama Jaliseke voilà ya mama na Sinzongani Miguel Dangote 200 Chabaliki de visuel Créance Lusala l'Injilwa les plus célèbres il y a Priska Bangu Maman éternelle Lusala il y a Willy Moucheni code mondial code planétaire donc vieux moro cool à Katalarate na ndenge ya osakanate danser ya Willy Moucheni na pesa mbote na Kojo Kamange les bourgeois humbles ya Sarandombas Vigo de Campo Rabirabun héritier Minimbu na Suisse bato nyonso baza na niveau ya Belgique Allemagne olingo tsa kolina yo eke na Angola ekende Kinshasa bo contacter Beska Fred chez Basson Kitoko donc na Dodoville wana soki bo exemple ça ba détail bo kablenga na opesa bino numéro ya vienanga Douve Mowen la bière de Lix batutu balandi biso na pesi bango ba mbote ba bosana te Casino de Paris toko kokjango ah bon toko kokje Casino de Paris Batuba Zela voilà Toyoka Splendeur Mbongo quant à moi on se retrouve au prochain numéro bye bye. Chanvenio soto fetaka poza data bolingo la biso botamaki cette fois-ci na bosana aokangi affection ye na prison yango pesi souci liberté direction ya vie na ngai Jean-Marie tala ndenge azosakana na ngai yo eputo yebira meda souci kokonda atambolaka na pipeti na ye milelo azalaka toujours accompagné na pinzoli
Jean-Marie Lukulas. Nzoto yo motema nanga ye enyo kwa makina fimbo ya bambanda fungula sabotage bebe sakinga nzoto mongongwele makikisi mbuma ye kaya selusala oye kolongolanga na priswa milelo pana 1825 jours nakomaki deja désespéré ke nakobima nzamba sa bolingo salo zongelanga po bakomotangelanga mokola kokufa na misapi kozela te nakufa bongo ya mpona kosekwananga te o naza yesu te ye Miguel Dangote naza pe Lazare te mpo nasekwa Miguel Dangote yo moko asiraki nga tokobota bana ye tokokoma ti bakoko metala lelo omoni ndenge otikino nga vaye Miguel zongelanga mwana bato solution Dangote tokos L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.